Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah Lulengina you Salah. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh, Yahweh Salah Lulengina, Yahweh Salah Lulengina you Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh, Yahweh Salah Lulengina you, Yahweh Salah Lulengina you Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah Lulengina you Salam. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh, Yahweh Salah Lulengina you Salah. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh, Yahweh Salah Lulengina, Yahweh Salah Lulengina you Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh, Yahweh Salah Lulengina, Yahweh Salah Lulengina you Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh, Yahweh Salah Lulengina you Salah. Oh Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh, Yahweh Salah Lulengina you, Yahweh Salah Lulengina you Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh, Yahweh Salah Lulengina, Yahweh Salah Lulengina you Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah Lulengina you Salah. Hey Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh, Yahweh Salah Lulengina, Yahweh Salah Lulengina you Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh, Yahweh Salah Lulengina, Yahweh Salah Lulengina you Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh, Yahweh Salah Lulengina you. Ambenanga zakusalae, menanga zakusalae. Yahweh, yubungina lukumo, Yahweh nanga zakusalae, Yahweh nanga zakusalae. Yahweh, yubungina lukumo, Yahweh nanga zakusalae, Yahweh nanga zakusalae. Yahweh, yubungina lukumo. Yangana yo ezana sukate, yangana yo ezana sukate. Yahweh bugina luku, yangana yo ezana sukate, yangana yo ezana sukate. Yahweh bugina, longananga iyo kumama na yo Yahweh yo kumama. Dambenanga iyo kumama na yo Yahweh yo kumama. Elonga basantu yo kumama Yahweh yo kumama. Dambenanga iyo kumama Yahweh yo kumama. Dambenanga iyo kumama Yahweh yo kumama. Dambenanga iyo kumama Yahweh yo kumama. Elonga iyo kumama Yahweh. Yahweh yo kumama Yahweh yo, 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 Yahweh yo kumama Yahweh, Yahweh yo kumama Yahweh. Oh, elongananga iyo kumama Yahweh yo kumama. Gambenanga iyo kumama na yo Yahweh yo kumama. Elongananga iyo kumama Yahweh yo kumama. Gambenanga iyo kumama Yahweh. Yahweh yo kumama Yahweh yo, 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 Yahweh yo kumama Yahweh yo. Oh, elongananga iyo kumama na yo Yahweh yo kumama. Gambenanga iyo kumama Yahweh yo kumama. Gambenanga iyo kumama Yahweh yo, Yahweh yo kumama Yahweh yo kumama. Yahweh yo kumama Yahweh yo, Yahweh yo kumama Yahweh yo.
Bien-aimé, dans le Seigneur, tous allez déjà, n'attendons, il y a prière, il y a pourquoi, la culte, qu'on célébrer, Nzambe, n'a pourquoi les l'autre, bien-aimé, dans le Seigneur, Zouaka, déjà, position malin, Fukama, ce qui permet de y Fukama, et Tikana no Nyoso, Pembeni, afin que tu vas quoi, adorer Nzambe, il se toya qu'à prière, mais toya qu'à culte, il y a avant tout que les golas, est-ce que tu peux quoi, adorer Nzambe ensemble, n'a pourquoi les l'autre, Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment très reconnaissants pour ces moments favorables, ô notre Père, que tu viens de nous accorder, de nous présenter devant ta face, et toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Alléluia, Nzambe, ô, Mosu soit jalite, ce qui a batté l'ité, nani, Mosu soit, ô, yako batté là. Ndekonanga ituzo kumisaye na pokwa lelo azan Nzambe mosantu na lola Nzambe munene Nzambe na boma. Alléluia Nzambe, on ne sait même pas calculer depuis quand tu es Dieu. Tu es grand à tel point qu'on n'en a même pas l'idée. Et sois loué Seigneur, sois glorifié qui ne te craint de. Oh toi, roi des nations, c'est à toi Seigneur que la crainte est due. Car parmi les sages des nations et dans tout le royaume, nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à notre Dieu. Il est incomparable, il est infaillible, il est le Tout-Puissant. Son nom est au-dessus de tout ce qui peut se nommer, et au ciel et sur la terre et en dessous de la terre, et dans ces siècles et dans le siècle à venir, le nom de Jésus. Ces noms-là, c'est les noms de Jésus. Élevons Jésus ce soir, bien-aimé, dont le Seigneur tout a dit que tombola, Yesu n'a pourquoi l'élo, à Zanzambe, Kombo sous-égalité, oye pesame le biso, biso to banda contenir tête na Satan, to banda contenir tête na bandoki, to banda contenir tête na kufa, et Kombo ya Yesu, élevons Jésus, inamite na biso na pourquoi l'élo, to tombola Yesu, et na makanisi na biso, na bandaku na biso, na nyanso to zali kosala, élevons Jésus, alléluia, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia, tozo komisa epwete Yesu oyo ayaki nangolo na ye na grâce ya Nzambe yango lelo tokomima na Nzambe ya ofele. Alléluia, Seigneur notre Dieu, na pambolio una makila osopaki na ngoma la Golgotha pwete lelo na koma mwana na Nzambe. Alléluia, tikonanga ayons le temps d'adorer Dieu, alingaka nde adoration, alingaka yango ndekonanga. Alléluia, osopa makila na yo. Alléluia, tout tombola ye pour la œuvre ya quoi kuna anyata ki mutu ya Satana makila na Yesu pana ki pona yonanga yango de mutu ko zongisa boyokani entre mutu na Nzambe, yango de mutu ko zongisa boyokani entre ba païen auto zalaki na Nzambe. Alléluia, Nzambe bandaki ko collaborer kaka na peuple ya Israël na nzela makila na Yesu Kristo yango lelo tozali bana na Nzambe. Yango et comme était bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Namukanda. Et il y a Jean chapitre 1. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous avez la Bible là? Vous avez la Bible là? Ici que vous allez découvrir. Jean chapitre 1, verset 12. Alléluia. Bible le dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Yango lelo to bengami, yanzambe to botami, na maite to botami, na makilate to botami, na kosanga na mosi na mobilité, mais to botami na molimo. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, est-ce que yo yambaye? Alléluia. Tous ceux qui croient en son nom, est-ce que yon dimelaka kombonaye, ceux qui ont dimelaye, et nous le bana, yango de mutu, et pesibiso, bokozi, ete toko ma bana Nzambe, papa na pambolio, ete na komona Nzambe, ya ofele, na mérite mokote, aligaki a mérité yango to kumisaye, et lelo na komimona Nzambe, na zaya Nzambe, ya zala fière, alléluia, que koma Nzambe, yango lelo, bambasu, babeta, ta 150 000 fois, et zwa li susute, zwa ka susute, pona Yesu oyo. Alléluia. Lelo baluke la makamba sala ba complot ya lolenge na lolenge apanza yango nyonso o miss na biso ezali komona te kokoma bana Nzambe ezali grâce
grâce ya nzambe yango nde tokomba na nzambe kuna na Golgotha anyata motu ya Satana eske tokoki kotatola elonga ekulusu te na pokwa lelo ete Seigneur olonga il y a 2000 ans passés. Alléluia, alonga Satana yango nde adorons-le. Alléluia, bien-aimé, dans le Seigneur, toujours commissaire, on a combattu la fois, télévision, et où le 1er janvier, Tindé, tout va dire qu'au Kende, petit à petit, dans Souka, Yamboula, commissaire, papa n'a pas voulu, et Bélé, Abatou, Akoufi, Bariba, Koufiwana, Analeki, Bangote, merci Seigneur Jésus, mettez vous allez me battre les malins, ceux qui ont battu l'été, on battait la combattu la Sepamba, n'a pas voulu, papa, on a santé malin, on Pessinga, on a soufflé des vues, alléluia, ensemble, non seulement Yanga, ma proche nanga, bana nanga, famille nanga, merci Seigneur notre Dieu, oh télévision, papa, alléluia, Zambo, oh Koumissa, et bien-aimé, ton le Seigneur, soyons reconnaissants, et les quitter, bazana koma na minute, les quitter, bazana soins palliatifs na minute, les quitter, bazana soins intensifs na minute, les quitter, bazana maladie, le lingue, na hôpital, bazoko, kakuto, atako, liate, alléluia, bien-aimé, dans le Seigneur, et tant que nous sommes encore vivants, tant que tous en avons un bon mot, tant que et pesamélio, n'engaito kumisaye, n'a pourquoi l'élo, ah zanzambe, alléluia, mo bateli mahan, oyaki kolongolanga, na famille à moulini, oye kolongolanga, na famille à moulini, au coaching, na famille à bon ensemble, l'élo n'a tant de mon ensemble, que toute la gloire te revienne, Seigneur, que tout l'honneur te revienne, alléluia, soyons reconnaissants. Dekonanga kanisa talika moko ozambasale yombula alléluia okumisaye action de grâce bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que rendez continuellement grâce en toutes choses. Alléluia, tout rendre grâce natango nyonso cause la kaka le content bien-aimé dans le Seigneur. Et nyonso kumisanzambe la ukina tongo kumisanzambe ozana bomba kumisanzambe otamboli avant oke de kolala okumisanzambe la ukina tongo kumisanzambe so zambazali kosala ozako kumisaye yango ne makambo alingaka yango na yango soki ozali bongo soki ozali reconnaissant bongo yango ne akokota makambo na yo kumisaye na pokwa lelo azanzambe. Alléluia, merci Seigneur notre Dieu. On a tozo kumisaye surtout pour la journée oya lelo. Alléluia, ba mingi to la mokaki na bango na tongo ba komiti na pokwa boyete de kolanga kumisaye ebele bala mokaki atamboli yakei accident salami et azana mode na minute alléluia, réalisons-le dans nos esprits, dans nos pensées, et que yendem tu azaliko batela, pour ceux qui a battelité, bando qui va koyana butu moko karama nyefuli, et si mon pépé bimi, et de kolanga, yango ye, a telemakana porte andakura yotango nyonso, de kolanga, alléluia, to kumisie. Bien-aimé dans le Seigneur, Toba di Kosenga, Manae, le coronavirus, Nama Bénion, Soto Sali, depuis le début de l'année jusqu'en ce moment. Alléluia, Seigneur, pardonne-nous, et pitié, Seigneur. Alléluia, il est écrit que si tu gardais les souvenirs des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Seigneur, pardonne et pitié, Seigneur, ne te souviens pas de mes péchés, ne te souviens pas de mes erreurs, ne te souviens pas, Seigneur, de mes désobéissances, ne te souviens pas de mes manquements, mais pardonne, Seigneur, et pitié, Seigneur, toi qui ne lasses pas de pardonner. Alembakate kolimisa, yaya senga, il est encore écrit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui peut te condamner? Condamné à ta côté, ne te culpabilise pas. Alléluia, mon frère, ma soeur. Yango fongola motema na yo pas inazande et tes papa nazali ya yo et la kisande ba faiblesse na yo et pas inaye kaba pesa faiblesse na yo et pas inazande le ba que Seigneur we nanda ko na bisika osal muto ko yo kawasate ya e bisa ke papa e faiblesse na ngai yango papa na pesio yango e na pesio e ba bolembu na ngai nyonso o ezali ko mema ngai na lisumu yango papa zuwa yango bien-aimé dans le Seigneur, non seulement tous aussi la mananzambe, mais tous aussi la makasi ya kolonga papa, les sanga makasi ya kolonga masumu elonga ngaite, et nzoto o elonga ngaite, diable longa ngaite, alléluia, zambelanga, limbisa, alléluia, alimbisa pe bana na biso, tozana bana, et Bible le dit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, ba mususu bakanisa ke za automatique, non, yango de bon de la, na libo de na yango de
Nzambe akosove bango. Alléluia. Apa banananga. Limbisa bango. Grâce na yo ezali likolo na bango. Miséricorde na yo ezala likolo na bango. Na pourquoi lelo. Au nom suprême de Jésus. Mawana yo Nzambe. Na libota na ngai mobimba. Na famille biologique na ngai nyonso. Mawana yo Nzambe tata. Alléluia. Mawana yo papa pe na ba sainte nyonso. Ba chrétien nyonso papa. Limbisa bango. Limbisa bango Nzambe. Ba pasteur, ba frères et sœurs dans le Seigneur. Pardonne le Seigneur. Alléluia. N'est-il pas écrit que Seigneur, que tu as été offert pour nos offenses et tu es ressuscité pour notre justification. À c'est quoi peut-être à justifier yo? Tango de belle la justification. Zombe et condamnation en est longwa. Et culpabilité en est longwa. Alléluia. Accusation en est longwa. Réclamation en est longwa. Diable a zali quoi accuser biso. Alléluia. Décolamba. Toujours beau de l'été. Seigneur, justifie-nous ce soir. Justifie-moi ce soir. Non, c'est la makila. Toujours belle la makila. Makila Jésus Christo. Papa makila na yo. Oso pakinangoma Golgotha. Et tout là encore. Âme esprit nanga. Na pourquoi le sang de Jésus est élément. Et l'on la culpabilité nyonso. Et l'on la accusation nyonso. Et l'on la réclamation nyonso. Makila na Jésus. Makila na Jésus. Et l'on et la condamnation nyonso. Qui peut condamner les élus de Dieu? Vous avez ensemble de mon côté à condamner. Et bon, évidemment, vous pouvez toujours vivre. Tant il y a grâce, et ma salle de la mienne, Baluka qui était pas vivre, tant était tant il y a mawa, et tant il y a mawa, et grâce à l'incroyable mawa, l'ensemble pour la biso, était à yoke la biso mawa, à mon qui est au soko comme un camouté, et des colambais, c'est un ensemble, côté, côté culpabilisé, et m'a dit, ma casse est là-haut, afin que, au longa, makila na Yesu, mettez le makila na Yesu, et longi sanga, Nanyonso, au nom de Jésus, et le béton de Seigneur, ça serait toujours bénéla, le Saint-Esprit de Dieu, molimo santo ensemble, à capacité, à pèse ma casse, à télévision, alléluia, molimo santo ensemble, alléluia, fortifie-moi, alléluia, pèse ma casse, alléluia, molimo santo, commissaire, et flamme de feu pour la yo, commissaire, flamme de feu, commissaire, flamme de feu, molimo santo ensemble, à la flamme de feu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia, molimo santo, tambusanga na boyengebe, tambusanga na solo, na tambula na solo, papa, molimo santo na nzambe na bombisi kondima na ngai epai na yo, na sedete, alléluia, na paniqué te, alléluia, na se culpabilisé te, molimo santo na nzambe, batela kondima na ngai, ya butu, ya mot, simba te, papa naningana te, yango de okolo azolinga ngwana, ke tokangama na ye, to céder atamuke te, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimé. Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur, shalom, na pourquoi lelo, bonne année, balinga bikati na nkolo, bonne année, que tous aliko bosanate, que le combat est là, le combat continue, la lutte continue, bien-aimé dans le Seigneur, et toujours continuer, na prière na biso, ya pourquoi, ya avant, ya koki de kolala, bien-aimé dans le Seigneur, et que vous sanate que Monguna a profité, Monguna azali, yangonde, il faut tous aller vigilant, être vigilant tout au long, il y a année 2022, bien-aimé dans le Seigneur, yangonde, tous aller na prière, et il y a pourquoi, il y a avant, il y a koki de kolala, bien-aimé dans le Seigneur, tango ya ko se préparer malam, tango ya ko bongi sa terrain, la prière n'est pas loupée, la prière n'est pas manquée, la prière n'est pas ratée, bien-aimé dans le Seigneur. Tango de Toyeba, Ndengedi Tokoki, Kobondela, bien-aimé dans le Seigneur aussi, quoi d'oreille zombie, mais ça y est, Ndekolanga, Tolingi était, et Tokoyoka pe, Maluban ensemble, Tokoki Kosi Sate, Sanketoka, la parole de Dieu, car il est écrit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Yango Ndekolanga, Toye Prete, Toyoka pe, Iloban ensemble, Ndeko Oyangai, na pourquoi lelo, Ndeko, Toyebi ete, Monguna, Nabutu, ezali tango moko mabe, Monguna, Azana Mawa, Atan Mukete, le diable, il est méchant, il est mauvais, c'est pourquoi nous devons aussi les combattre acharnement, bien-aimés dans le Seigneur,
yango ndeko na ngai na micro ya pokwa lelo ezali ndeko na bino papa Philippe na epete tobondela biso nyonso ensemble ndeko na ngai yango nde 2022 oyo ezali année yake totelema tokangama na nzambe toluka nzambe lolenge na toluka nzambe te tobondela lolenge na tobondela te ndeko na ngai yango nde foi na yo ifo nde emata foi na yo ndeko na ngai yango nde moto ekofongola yo makambo ebele me nakoki kosimbela yo yango te moko na moko asimbi oyo aye kondima ndeko na ngai bien-aimé soki nano osabona nanu te osabone na yo soki nano olaike te na pokwa lelo like na yo ndeko na ngai topartage ndeko po ete mosala oyo ekende liboso ndeko na ngai yango nde kotika te bandeko na yo oyo nyonso bazali kovandavandana ezali mosala spirituel kokasa te ke ndenge obenga ye mbala moko ke azali koya te yo kanisi ke non diable akokolashe ye facilement non. Tozali na prière ya pokwa bien-aimé dans le Seigneur tozozwa Bible na biso zalaka na Bible na yo ndeko na ngai 2022 oyo ezala année ya méditation oméditaka mingi la parole de Dieu ezali très important ndeko na ngai yango tozali kotanga mokanda na nzambe na mokanda ya 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 ti na 5 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3 ti na 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Nous renversons le raisonnement et tout autel qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, yango nde toza na temps ya combat, toza na temps ya guerre, yango esengeli ete ozala vigilant ndeko na ngai yango Bible elobi ke soki tozotambola na chair ndenge tozotambola na bonzoto na bomoto boye mais dans la chair nous ne combattons pas selon la chair tozocombattre te selon la chair ndenge toyebeli verset wana ya Ephésiens chapitre 6 verset 12 elobi ete car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces esprits-là sont méchants, mais bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons les combattre. Yangonde ane mutunyoso alata kanda isantu kanda ya molimo ya kupoete tobundi sabango bien-aimés dans le Seigneur. Encore une fois bien-aimés. Tobi manaba solgan yake oh ane yaboy ezo ba anango pe ezoleka ba élévation na ezo yakakate bien-aimé dans le Seigneur mais nous devons combattre l'ennemi bien-aimé et bongisa nanu nzambe motema na yo nzambe relation na yo nzambe yango de batwana ba domination ba autorité bazali le lenga ba esprit méchant dans le lieu céleste soka koti na bomo na yo aye abomeli yo mwana abomeli yo libala abomeli yo nzoto bazalakata mawata mukete yango nde biso sikoyo nde toyokela bango loin de là bien-aimé dans le Seigneur m'a envoyé pour te dire que tobima nde na basolgan tobima na basolgan wana yane ya boye tokende kaka boye ti le 31 décembre 2022 omoni mpe eloko yango te libala yango mpe ye te kobota yango mpe ye te non nzambe nde moto apesaka soki oluki nzambe nde wana nde okozwa yango chercher Dieu avec tout cœur ozoka luka nzambe na motema na yo na motema mobimba yake obandi kolongola makambo mabe nyonso ezali kati na yo bien-aimé dans le Seigneur yango nde Bible elobi que si nous marchons dans la chair nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles allient à monstruosité, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, par la puissance de Dieu. Yango de kanda o Satan za kanango ke ndenge nini Seigneur Père ayeko pesa bana o ba almo kutu o ngana za nango te.
nango bien aimé nango na munoko na biso tango to bimisaka wana moto wana ya soki to ofongola miso ya molimo omona badega oyo esalaka yango nde kanda oyo diable azalaka nango contre biso yango wana ke topanzaka biloko na ye ebele tobebisaka ebele. Donc arme oyo biso toza nango ezali efficace, ezali puissante mpona korenverse baforteresse yango nde ifo to atake bisika nyonso baoyo nyonso batakaka yo babombama yango nde ani oyo moto na nzambe na puissance ya nzambe epanza bisika nyonso bandoki bazali koye bisika nyonso milimo mabe bisika nyonso babombamaka wana belela ete mabanga ebinili makala ya moto ekoyela bango kake na nzambe epanza bango kanda esantu wana elata moko na moko. Nous renversons le raisonnement et tout autel qui s'élève contre la connaissance de raisonnement au monil comme ma bête ou annulé yango munoko na yo na yango puissance wana ya arme wana ya munoko na yo zalande na kondima soki ozana kondima munoko na yo wana ekobimisa moto kanga mana ozala na Saint-Esprit soki ozana Saint-Esprit okozala tellement efficace, ozala tellement puissant. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimé, pensez nyonso ezali koyeda yo mabe au nom de Jésus na lié yo na même yo na obéissance à Christ. Ba pensez nyonso ozomona tout autour na yo et ba so raisonner ndenge contre bomonang ezala na musala ozwi ba pensée na bango au même yango na obéissance à Christ. Ezala yo moko ba pensée impidique ba pensée ekotinda yo na makambo mabe au même yango na obéissance à Christ. Ta la puissance otozana. Tazo bonde la bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia, tous en attendant la guerre, tout comme si Zambé, pour la parole de Toyoki, n'a pourquoi, alléluia, Ndekonanga, alléluia, Bible et le était, ce qui tous allés qu'au tambour dans les autres, alléluia, mais bit, il bondait les autres, bis tous en ango, et les alliés en autres, et les alliés en autres, et les mecs tous allés qu'au combattre dans les autres, au comment on va dans les autres, beauté, biopé, côté un esprit, Ndekonanga. Ete obanda ko telemele moni bana makambo ke obazo ganga kana butu telemele makambo sozo mona so telemele ngo ce temps là est révolu que obanda ko komona makambo ko tozo talaka bo ya kondima ba condition mabe wana ba vandisi wana okomi ke sans papier non boya yango mon esprit na yo ba vandisi ke non zanga mobile. Milimo wana ya kotula wana au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bima katinanga. Na kombo na Yesu. Yango de toko bonde la boye. Ane o. Ki o telemi o zo. Uta msala o koti ndako. Kanda ya batu ya ndako. Kanda ya milimo. Jusqu'à quand toko tike na bango nzela. Milimo nyose zo bundisa. O koti na ndako. O tamboli. O kite nenge Seigneur aleba kine Ezekiel. Kende na gauche. Kende na droite. Yo, prière au Vanda. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Bon délai, cher Saint-Esprit, fongo la main douille. Et malouvanyon son azoke kotangani et Vanda katinanga. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia. Bien-aimé, sans plus tarder, Joïke n'attaque. La forteresse nyonso oyo mwini bisika nini oyo nyonso abundisaka ngai abombamaka au nom de Jésus kake na nzambe ebanda kopanza yango mabanga ya minene ebanda kokweyela bango au nom de Jésus ezala na sorcellerie ya famille bisika nyonso bakutanaka wana kake na nzambe na poko ya lelo bien-aimé dans le Seigneur maloba oyo alléluia eza biblique. Ango de bele la kake na nzambe bele la makala ya moto alléluia ba grade ya minene epanza bisi ba forteresse na pourquoi lelo tozolobela forteresse ango de Seigneur balobi ke to renverser ba forteresse donc to panza yango au nom de Jésus
eza na ndako na yo ntango mosusu bademo bazalaka na place moko babombamaka na kati ya ndako moto na nzambe kake na nzambe epanza yango forteresse moko te na vie na nga au nom de Jésus na famille na nga au nom de Jésus bisika nyonso bandoki babombamaka bisika nyonso l'esprit babombamaka au nom de Jésus kake na nzambe epanza bango moto na nzambe na pelisi moto yalobaki na Ézéchiel prophétise le feu ndeko na nga banda prophétiser le feu na kombo na Yesu Masiya mais na ba agenda na bango nyonso basali année oyo Alléluia na ba programme na bango na ba calendrier na bango na pelisi moto na tumbi yango na pokwa lelo au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia au nom suprême de Jésus. Alléluia bisika wana bakende kokuta na wana yango de ba forteresse yango wana bisika ya kobomba ma forteresse eza bisika ya kobomba ba msusu na sama ba msusu basala ba cachette na bango kaka na ndaku na yo wana au nom de Jésus. Alléluia na ndaku na nga et démon mon côté à opérer ndoki mon côté à opérer esprit maléfique mon côté à opérer diable était à opérer mon côté au nom de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus. Est-ce que aux obons de la nanga n'a pourquoi alléluia bien-aimé dans le Seigneur moto te pédisse alobaki na Ézéchiel qui déclarait que moto ana ikufate au nom puissant de Jésus moto on a pédisse pour na kotuma misala nyonso ya mongula. Alléluia misala nyonso ya bandoki. Alléluia ekufate butu moi. Alléluia au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus ba forteresse nyonso ok bazwa mbongo na yo bakende kobomba mwana ba forteresse na ba coffre fort na bango au nom de Jésus et kake na nzambe mabanga minene kanda na nzambe kwenda yango na pokwa lelo que mon argent soit libéré que mes finances soient libérées au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le temps yozo luka mobali a bazua mobali na yo bakende ko kangaye na forteresse na bango na bisika na bango o baboma. Alléluia kake na nzambe e panza bakaide na nyonso o bisika nyonso o bakangi libala na yo o bakangi vi na yo bisika nini na yo bakanga elamba na yo bisika wana ekangama kake na nzambe e panza yango nde na pokwa lelo bisika ya forteresse ya kobombama bisika wana mandoki wana bakende kobombama na kombo na Yesu nini na yo ekangama na monde ya ténèbres ezale libéré na pokwa lelo au nom de Jésus. Alléluia tala bozui ya famille mobimba. Alléluia yaya tango yozobondela kepo na yo moko wana ezokande bazwa mabala nyonso ya famille bakanga yozobondela mpo na yo ozomona ekosimba te mais bondela ke bisika nyonso soki omoni ke na famille na bino mabala eza te bozwi eza te oyo nyonso ezali te wana bondele te au nom de Jésus. Alléluia forteresse wana epanzana na pokwa lelo soki ezali coffre kake na nzambe moto na nzambe mabanga nzambe epanza yango et nyonso ya ngai oyo ezali kangama ezali libéré au nom de Jésus au nom puissant de Jésus. Alléluia bien-aimé toko bana kobondela kaka boy yango banda ko déclarer 2022 oyo papa ezala année oyo yake nyonso ya ngai oyo ekangama ezali libéré au nom puissant de Jésus. Alléluia papa baporte nyonso oyo ezali ekangamela ngai papa efungwama au nom de Jésus. Hey papa otinda ange na yo na boloko bisika petelo azalaki batelema na porte na puissance na yo baporte ezofungwama papa atindelanga mpe ange na yo ete baporte nyonso ezali ekangamelanga efungwama au nom de Jésus. Vi na ngai ezala bloke te nayebisa bino ke priere oyo yake bablocage balimitation tokotika yango te au nom puissant de Jésus. Alléluia papa brisé papa nyonso ezali bloqué kati na bobo na ngai kolo débloqué vie na ngai au nom de Jésus. Vie na ngai ezala débloqué na kombo na Yesu. Vie na ngai papa nani papa eloko nini na ngai ekangama yaya ata mosusu santé na yo bablokango libéré au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus. Bien aimé prêtre tosilisa le baki était prière ya retour à l'espérité tim kolesa koya yango de biso nyonso oyo babongisi oyo nyonso babwakele oyo nyonso bakangele ezonga bisika euta au nom de Jésus. Alléluia au nom de Jésus. Soki malade ezonga soki kotula ezonga yango nde bazokosa biso na bafrançais oyo molimo ya célibat wana célibat basélibataire eza bana mike
mais au monde AGC l'équipe ça moli mwana kotula wana bima kende au nom de Jésus pauvreté bima kende moli ya manyongo bima kati na vinanga au nom de Jésus retour à l'expéditeur et toute arme forcée contre moi papa et panzane la bango et kate na yo papa et panza bango alléluia malade wana bango moko babela kufa wana bango moko bakufa alléluia mupanga il là mupanga na poko alléluia mupanga nzambe za sans pitié bete maboko poete et c'est multiplier mupanga au nom de Jésus contre baine na yo nyonso contre baine nyonso bazali ko bundisa butumo o nyonso ayebi vi na yo akanga vi na yo akanga soki libala soki nini hapa mupanga na nzambe mais c'est multiplié et dans la sans pitié au nom puissant de Jésus alléluia bien-aimé toi dikotika butu na biso na maboko na nzambe nzambe oya batela biso na butu alelo papa mopanga porte ndako ya moko na moko ete Seigneur baili na biso alléluia nzambe bazala attaqué au nom de Jésus aba komba nyonso ya butu o bundela biso papa bundela biso bitumba nyonso ya butu au nom de Jésus et sécuriser biso sécuriser ba demeure na biso sécuriser bana na biso ba proche na biso sécuriser bango au nom suprême de Jésus gloire na yo papa et zinga biso bomba biso le lenge salaka bangwana baleka na balabala na yo ndeko na ngai ba 1000 fois bamonaka ngo cet esprit asalaka bango komoko cet esprit sala makambo na yo ete bamona ngai te bamona bana na ngai omoni ndenge okoma kolala kolala bien yango nde bapreparaka bapriere ya poko boye ke papa abongisa bana balala na kimia ngai nalala na kimia mobali alala na kimia mwasi alala na kimia au nom de Jésus que notre sommeil soit doux et paisible. N'est-ce pas toi qui as dit que mon côté a quoi troubler pour na biso papa oza kasima maloba na yo peut-être ko kisango ko permettre que va ko troubler pour na ngai na butu alelo au nom de Jésus au nom de Jésus ya toka mana nzambo toka mana nzambo et année 2021 la grâce de Dieu grâce na yo papa allez faveur na yo Seigneur na kati ya groupe papa na kati ya ministère to vivre la main de Dieu tout le monde a Seigneur faveur na yo et accompagner moko na moko au nom de Jésus makila na yo Yesu et zinga biso na la couverture ya moko na moko na butu ya lelo au nom puissant de Jésus alléluia nzambe tata tango kola musabiso lisusu lobi na tongo na kimia papa Seigneur nous ne manquons pas à te bénir Seigneur alléluia nous te promettons de te donner toute la gloire Seigneur au nom puissant de Jésus qui vient à yo nzambe et à la biso. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Grâce yake au côté na bitumba. Grâce wana yake au vanda te konima te pes condition ana obachayo wana. L'esprit na yo boya seliba wana boya malade wana boya nyonso ba ipoza yo wana boya yango au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant tourne le regard vers vous et qu'il te donne la paix, qu'il te donne tout ce dont tu as besoin, et pour la vie, et pour la piété. Au nom puissant de Jésus. Mikalo boko nzambe 2022 yaya. Omona monene nzambe. Omona loboko nzambe. O témoigner monene nzambe. Père tous en posséder, to témoigner monene na yo. Alléluia. Tolingi te Seigneur notre Dieu, Zamaga solgan tobo yango tobo iba solgan. Mais nous avons besoin de ta main. Et non seulement ta main, et aussi ta face. Alléluia. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Mon côté alemba, papa. Alléluia. Nous sommes balembi, bazali kokota les sous-soutés, papa. Touchez bango. Nous sommes dans nos sikana, bayi kokota na bergerie ote. Papa, touchez bango, ete ba kokota na bergerie ote. Ete lo boko na yo kamba bango. Et kango la bango. Andeko na ngai biso batu tozali ko vivre na tango ya grâce. Ezali moment ok, il fallait biso to sala ba exploit dans nzambe. Mais longo la incrédulité, longo la yango. Foi, la foi. Kama mana Yesu. Au nom puissant de Jésus, nous avons aussi prié. Amen, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Maboko pona Yesu. Maboko pona Yesu.
tokomi na suka bonne année zalaka na esengo ndeko nanga tokoti na année ya sika nzambe oyo moto apermettre ete tokota me tokoti na année ya sika diable atikali na 2021 te aza kaka na biso yango sois vigilant sois vigilante alléluia telema kolanda nzoto te kolanda mokili te kolanda diable te landa nde yesu masiya landa nde saint esprit yango nde tokomona monene na ye tokomi wana ndeko na ngai yoka ata ye na 2 minutes bakomunike na biso ndeko na nga komunike na biso ezali ete bosunga mpe mosala oyo ndeko na nga bosunga balibrike na biso ya finance na coordonné na biso ya finance ezali na rubrique na se wana na badescription bosunga mosala oyo nzambe akozanga te kopambola kombo na yo bible elobi ke bisika ozali koyoka liloba na nzambe efo kabola na motu oyo azali kopesa yo liloba na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, le programme na biso échangé te tongo yaka prière yaka kilte ya tongo kilte ya poko pe ezali 7 heures heure ya Bruxelles heure ya Paris et 21 heures na poko nyonso heure ya Bruxelles heure ya Paris ndeko nanga yaka tobondelaka poko nyonso tongo nyonso wana nde okozala na makasi na kati ya molimo bien-aimé même mokolo samedi na dimanche prière kilte ya tongo ezalaka ebandaka na ngonga 5h30 bien-aimé dans le Seigneur soki nano osabona te sabone na yo partage like mpona lokumu na nzambe tous les dimanches na ngonga 17h yaka koyoka ba enseignement yango nde yaka Seigneur matindeli biso message tous les mois ya janvier oyo toza na message aujourd'hui epai na nkolo mpona peuple na ye mpona ntina ya année oyo yaka koyoka yango maintenant tokokoma na février wana nde tozongeli ba enseignement ndenge programme tozalaki nango bien-aimé dans le Seigneur tous les mercredis kozanga te yaka obondela mpona bana na yo tolingi tovivre grâce ya nzambe oyo tozali koimplore année oyo ezala mpe na bana na biso donc la faveur de Dieu ezala na bana na biso na bakelasi na bisika nyonso babanda korejeta bana na biso te yango nde yaka tobondela yango nde ndekolanga to tokomi wana tokomi na suka tokutani lisusu mokolo ya lobi na prière susu ya pokwa mpona lokumu na nzambe ya kaka pokwa nyonso tokumisa nzambe na kitu ya pokwa avant tokende kolala ete diable amonela biso lisusu te au nom de Jésus nous avons ainsi prié amen 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 amen.